bateau, c'est ça. Donc, bah, mettre Nyoso, bah, na Congo, il pas ça. Bah, c'est pas la solution, on appelle ça la solution, on appelle ça la solution, c'est ça. Mais tout gros, ça, on appelle Bango Nyoso, bah, ça, il pour ignorer Bango déjà. Ignorer, nous sommes dans la vie qu'on a ignoré, Bango, c'est trop dit. Mais côté la solution, c'est toujours là, quand on appelle ça la bateau, c'est ça. Pour na yu à na Congo, mettre ya malongati. Azati. Et pas dans Azati, à mettre l'essentiel. Encore merci à m'abonner fidèle et bénédicte sur ma télévision et s'abonner massivement s'abonner et abonner c'est très important à Kakashi. Il y a qu'à liker l'émission, partager l'émission que ça la waouh kakande ça qui vient les autres vraiment faisant doit le rappeler pour ça pour mettre à 3600 continuer toujours pour s'abonner confiance pendant où vous avez service pour continuer toujours couper service. Un grand merci à ma maman chérie maman Bénédicte Moussamba Yaba Bénédicte sans oublier bateau basala qui n'a vraiment souffle pour souffler les arabes nous amènent moi transport moi méga bijoux héros de tout quelque part je te salue sans oublier papa Blaise Mossé mon bal la lèvre rose mobali ya mande papa de mobali ya mwasi na ye mwasi ya mobali na ye tout ça kaka ndenge toyokanaki un grand merci na bato tout balingaka patience owene donc to continue toujours kosabonner baabonnement na bino eza très important na kati ya basite na biso esalaka to améliorer mpe mwa mosala mwa bacommentaire na bino ya mabe ya malamu wana esalaka biso vraiment kitoko mingi kandi na esaki nyonso omoni patience ndenge akiti sur le terrain eza vie ya baactualité ya mamo kaka ndenge ezokende donc donc, nous sommes dans un plateau, c'est la toute première fois que je suis mais à l'écart déjà dans la chaîne, ça va rapidement barrage pour les billets. Je mettre à Delar 3600 fois mètre. Jusque là, comme on a un mois, parce que je suis à pouvoir mettre mais il y a 3600 fois mètre. Parce que pourquoi ceux qui n'ont pas la même morale, non, on a un caméraman privé, très intelligent. Bonjour, oui, bonjour, oui, santé Zamala, Maître Adela, 3600 fois mètre. Pourquoi tu as besoin de mettre Adela 3600 fois mètre? Bon, 3600 fois mètre ou mettre Adela, mettre Adela comme d'abord. Adela, ils ont comme la salle à Mambo, il y a qui coule, et on va passer comme un mètre. Mais souvent, on va passer un bout d'Adela ici, je vous bien un mètre. Un mètre signifie que ça là, ma caméra spiritualité. 3600 fois mètre, parce qu'il n'a dépassé ma mètre spirituel, non, c'est un mot qui est ça. On a un par rapport, on a un peu ça, solution. C'est ça. 3600 fois mètre parce que au dépasse ça va mettre nyonso ya Congo Kinshasa. On dépasse ça va mettre nyonso ya Congo Kinshasa par rapport qui ba sali ba magui trop mettant on na yé na couper ça va trouver solution pe ne couper ça ba solution na bateau c'est ça. Donc ba mettre nyonso ba na Congo qui passe ça. Ba pe ça va trouver solution on appelle ça va trouver solution pe on appelle ça ba solution c'est ça. Mais tout le monde qui place dans le mabé ba ko sanga na pe ba nyonso ba sali pe ba pour ignorer bango déjà. Ignorer nous sommes dans la vie qu'on a ignoré bango c'est trop lié. Mais côté la solution, c'est toujours là quand on appelle ça la bateau c'est ça. Pour na yu à na Congo mettre ya malongati. Azati. Et pas dans Azati à mettre l'essentiel. Pour na yu. Et pour na été mais pour na lolingi na sala comme ça lolingi na belle expérience ma comme na c'est ça. Oui, voilà, ça n'engage que mettre de l'art et engager moi et mettre tout qui est moins plus vite la question au moi tout nenga na kutene na mettre mon ayamba qui a ici nga ngai woneza ngai na yeba ki kodia ezala kaka pas ba kongo mais mettre on na yamba ici nga kodia ezana famille nyoso mais pour la salle la photo la musango en fait pas la musango mais la famille nyoso tout ça na ba kodia na biso. Oui, effectivement, dans la famille, nous sommes encore des alliés. En plus, il y a pouvoir divin. Il y a un pouvoir, il y a un code de main, il y a une prononciation, il y a un code de main, il y a différentes. Il y a un code.
na bangala eza prononciation est différent même si soki sont ba chinois ezali na un des na double ezali mais la prononciation ya kombo eza différent mais eza ka eloko moko eza na peka production moko eza na peka makambo moko et je rappelle ka rôle moko c'est ça donc ko des ana on a la famille nyonso tozana mo mais eza tellement biso toyebaka ba kongo ndi ba na kana moi conception on a mais la famille nyonso même na famille na ngata na kuda siko ndenge nini tokoyeba ki na famille na soto na kuda poto la musango to koma kosalela ngo photo sa ndenge bon code ya eza ba richesse familiale en plus eza ba pouvoir divine ya biso ba yindo code ya eza ba richesse divine ba yindo c'est la production pe ça la makambo nyonso oyo ozana ngo besoin ya famille bien plus c'est Israël libota et sur un peu libota beaucoup de gens suivent balobaka non code ya elia ka batu na kata libota il y a des bottes mais ils sont quand des bottes parce que ça ba richesse familiale na biso nyonso ezali c'est ça ndenge ni siko toyeba ke mutu oyo photo pesa ekodi ya asalila ngo yende photo zong to pesa epana eboye bango non eza mutu te eza ja pouvoir divin c'est vrai que eza ja na bakati ya famille ya batu donc eza ja na famille na bino même epana bino pezali même chez na bangala pezali eza ke faut batike lo ngo poko ma successeur ya pouvoir baluka ngo te mais ba adopter ne mutu pouvoir ou ba ko initier yo ba ko tikelo ngo ko tikela parce que pouvoir eza ka descendance et ou c'est pas oncle na bino moko oncle mo ke no fana tikela ngo tekolo na ngai ou neveu na ngai ba su ba on y a commis héritier du trône de la famille donc bon on a encore dans sa production faut aussi na libota pour ça ba service mais na kata libota c'est ça so salitende comme ko créer ba makambo et créer non code créer makambo te il y a kabado non code il y a kabado te il y a quand na kanda so respecter ba principe te lo lenge ya ko salela ngotene simande et comment ko réagir na ndenge ya mabe mais ça ba bisin tu peux bilembo o ba kotikela yo que non avant ça la prière au côté en descendance na kata pouvoir na biso na code na bino wana il faut au boaka makazu au boaki nsamba automatiquement le pouvoir est comme ko s'évoluer c'est ça mettre différence ligne entre porte-monnaie divine na porte-monnaie magique portefeuille divine et ça ba divinité familiale na biso on est ça la production côté portefeuille magique et ça ba magicien ne appelle ça portefeuille magique avec des conditions mais na côté portefeuille divine et ça ba divinité familiale et bimi na carte encore des gens qui non ate boza jeune ate za pouvoir le rôle il y a encore de na bongo ya famille on très banal mais ils a succès ils a pouvoir na biso tant à mon banal il y a on a soit capacité pour introduire portefeuille divine mais production aux autres carte encore de la bino il y a on pas aussi faire na carte portefeuille la production on a ba mbongo on a oitmana ba portefeuille on est utawa benda on a la banque va quelque part non banque to benda on a banque te pouvoir na bino bozana ngo encore dia wana et ça la production divine la production wana ya on a soit capacité pour introduire na carte portefeuille divine on a servir ndeko et puis ça peut pas solution on a pas satisfait na makambo nyonso azana besoin ko ça quelles sont les conditions parce que les lourds nyonso eza eloko monte ezanga ba convenient tout monde a que au pesa après na sima no bino ko saka eloko esa matina sima on komi lekisa o pesa o condition na muntu oyo azuto na muntu oyo azana ngo déjà na muntu oyo azu na muntu oyo azo pas na ngai condition za la rentrer pas na ngai sauf que respecter ba principe ya production soki mbongo ebimaki lelo mbongo ebimi lelo ekuta na mbongo oyo malobi te donc lelo tango obaki no 12 heures mbongo na produire ou 9 heures mbongo na produire na kata portefeuille na ngai 9 heures wana 9 heures ya lobi mbongo mususu ebimi lelo ekuta ngo te soki nde ekuti yango nde epesi inconvénient na côté na ngai onga na serveur bandeko parce que na pouvoir divin na biso libota c'est ça mote ki ezaka mabe mbongo oyo bimisela ngai le so ebimi somme moko ebele mais ekutana na wana elongwa nde kaka na esika oyo esali production elongwa kaka nde na esika oyo esali production aussi obomi quelque part ochepe na banque osala baaffaire na yo mais ekutana kaka te na mbongo oyo ebimaki lobi condition yango wana kaka c'est ça donc condition kwa yango wana condition yango wana kaka condition mosusu ezalaka te epai na ngai ofuti badroit na yo nazo nasali yo séance ozwi eloko oza nango besoin c'est ça non banda makambo nasali nango 17 ans non nasenga mutu mwana te en plus napesaka basolution na bandeko mpe bazalaka satisfait ti lelo c'est ça banda mosala ozwa reto moto ezaki maître déjà aseli mpe motu likambo reto mpe ezongi mpona kutaka mpe na motu mwa ebisinga lela wana bango nyonso bana mokandemo na ndima nanga bamaître te parce que nazwa baretombe ebele non je pense mieux en bas liboso ya mbanga na chaîne na bino mais oza satisfait na ba oyo ba contacter ngai
vous avez satisfait on a fait sa solution. Je pense que vous avez un témoignage dans le malamu mais mutu na vie mutu apporter na vie azate mabe ezali malamu pe ezali mais nga c'est 100% ya vie actuelle na nga na musala na salaka na 90 ya solution. Non, ça na ba 20 tant sur aux amutu makasi parce que bien ba congolais aux amutu makasi mingi un na monde entier bato ils sont toma bazali makasi to lingande to biso lingande ko mona mais comment na tango ko mona yo boke mona bilo muso ko mona yango te tango ba conduire lo lenge fosala musala lo lenge osala même mutu na sécurité ou policier ou garde ba chaka ba na ba limite sozo kengela awa ta ba mutu kuna okendete. Je ne sais pas dire que yo bapesi yo portefeuille no esa production mbongo économique bima yo o changer que no mettre mbongo na économique il faut na baxer non pesa droit sur ya matériel o comme compliqué ngai attends na cas d'activation ya portefeuille na yo o comme que nga mutu mabi vous voyez na ba mabe na zomaka na ba client wana kaka à part yango mabe monsieur zate maître tout le monde na sina biso tozana Montréal bendelanga toana ana ebina ba kombola to eza mbembe ba posto nango ou na ebiti spezani oyo eza kasa oyo na servango bandeko esala la purification esala oza mwasi esala oza mobali makamuno se freinant makamuno évoluer kate condition nango pona osomba yango place oyo sombela yango bachela yote yo mofomi chela yo mofomi chela que no mama bonjour na posana somba nkasa tango on peut somba nkasa wana opesi mama mbongo à l'action peut chasser zali au jeu chasser yo mokozu ah o combien 500 fois yo mokozu apo sombi vers moko mungwa oluki condition nango swezali oluki liboka oya kala o busa la asute ozu yango otuti otie muto simba yango te parce que ekomi na protection ya yo moko pona esa elaka yo ila ko bénédiction ya yo moko somme simbengo ebe bifo que somme mosusu na na salo séance de prière nango okomi ko sukola yango o nazwaka mibali ki rocha na ngai matakate o na musala nga poste matakate nzeto kaka yango ne mutu emato poste c'est ça wana ka nzeto mutesa yango comme nango za kasa o bi kasa ayebi yango kaka et bon oza sewana oyo ezaka matiti oyo nasala ka ntugudulu quand tu regardes ezaka purification en plus na oyo azana ma abela madi ya ndeke na ko purger yango en plus na ko sokola yango matiti oyo kaka c'est ça biso pas nso ezaka manga omaka elo monga ya pa mami yango ni mutepesa ka solution oyo ezaka ka chaîne nani ba mbembe oyo benga mbembe yango ni ezaka nkodia mais yanga siko basala yango pona chaîne ete banco de batunyo na récupérer aussi la production te yango na saisira awa c'est ça yango ni na saisira awa récupérant po ozongisa ngo tout comme au sala to ozongisa ngo zango plus facilement dans zongisa yango na mako sera fait bandiko pour activer yango parce qu'il faut activer yango avant et fonctionner c'est ça mettre Adela on a moins question parce que bato ko ça m'appelle moi trop na mi maman mo boye si habillé masola ba kokeli ba église a bon ça est-ce que na kata komondi to ba pasteur ko pila sela nzambe na ndinga so bazali mokili na mokili pirage na ojen les ala ba pasteur solo bazali ya lokota pe bazali. Mais la plupart na Congo, bah pasteur il y a solo, je pense, mais ceux qui sont, bah 30 cabas dans les solo, hein. 70 millions, il y a l'okuta, bah comme c'est église commerce, c'est ça. Comme c'est église commerce, que ça bah assurance, et pas na bino bandimina bango, mais bah assurance, va ça bino ils non réalisé, na oyo ont besoin. Va payer assurance, no vanda par exemple église aux alibala, vanda bossa boy. Libala pèse. Et je suis appelé kakate, mais yo qui n'a église, oh les la gaga. Oh, chama mabolo on a 100 000 nzambe, ça la besoin ça boy et ça la gâté. Vrai nzambe na yo ezaka yo moko, pasteur ezaka un simple conducteur. Na azako mateur na yo a conduire pour ba Bible pour oyiba maloba oyiba comme la gâté Bible, c'est ça. Mettre un discours pour témoigner de vie na bino wana o pesa. Oui. La journée est problème, ça dit va somme ba comme. Bon, production ezaka ngamu na lobela yo. Eza ba besoin na oni so zango posa, makambo za ngo besoin na oyiba te.
oyo sala mbongo wana ta mosu nga logo zongo eproduira 1000 euros ta mosu epana omona omoke donc yo moko nde okomilobelela ke no maître naza mposa eproduire ngai boyi mpona eserveur ona makambo na yo c'est pas dini ke non omongo na fo esilaka même jour non okogarde yango otie mpe na banke nyonso na bezo osala yango osaleli na yo c'est ça. Est-ce que moto nyonso akoki ozwa porte-monnaie? Oui, moto nyonso ana droit kozwa yango parce que moto nyonso ana pouvoir divine. Mais ngai yamba mettre mbobo ali moto nyonso aza na capacité ozwa porte-monnaie te avant mpe so porte-monnaie il faut akota aconsulter yo après apesi yo porte-monnaie. Consultation otuni très bien ke moto nyonso ana droit kozwa portefeuille. Oui, effectivement moto nyonso ana droit kozwa yango. Mais avant que basalo consultation basalo comment pour ça consultation il y a via monte pour d'abord clan ancestral na yé parce que il y a ça la consultation comment ça pour cela au recevoir clan il y a client ya bengio parce que na carte ya clan n'est pas sur ba descendance il y a pouvoir na bango c'est ça. Comme ça aux yeux activation activer portefeuille au ya ça là ka ou activer yango on a eba ko produit et comment le lenge o ya linga et comment portefeuille divin c'est ça. Dans l'autre taranian sort thérapie bambas ou malade en jour mais malade en jour on dirait ici là non ici là au traitant peu moto ici là madi mon côté oyo babo kiri moto oyo maladie à logoti na nzela parce que il y a des gens aussi ndeko na bongo abela épilepsie ou ndeko na bongo azwa mbaso ne zela ngo ya yete mais comme aza mutaka là otamboli bo okenya ta yango pesa non oza mutaka signifie que oza non encastré bakanga yo nzoto te banda na dissonance etango botamaki non il est pas battre bele battre na bongo c'est pas que babo kene mbaso muto babo kene mbaso sala gate aza pe na elo moto na bokene mbaso non ake ko lokota yango ndeko lokota na nzela anyati yango eza ya yete mais ekolongwa nango atango na longole yango bongo na zwi na nkastro na kanyo nzoto po oti kozwa susu ba maladie mususu kanyo nzoto ndeni okangi po ata mutaye atake makasa na biso ka o nyonso nzamba tikila biso yango kaka eza initiative ya kanyo nzoto yango peka eza ya ko solution mais nganga aza munganga o atobera badunganga aza mutu mabete nganga pesa mutu bakisi mbongo le mota ko to vanda po niza oh bonga côté na vanda mote mystère est développé. Mystère est développé, bon nganga ya kala na lelo est différent parce que initiative to comme na initiative ya osala ba étude ya ba science mususu pour la capacité ya observer bandeko c'est ça. Mettre aux en capacité à payer ça fait moi si moi vois ça là quelque donc à ça là ba né belé à ma prendre ma bana et puis pas non je peux solution à bana moi tu peux bana ya bien peu bana baza ba problème que on nde to mona ba simbi ba boende ba lobaka mona zolo ko bana ba utana mai bon oyebite ki mabota muto bota kate uniquement na kenkulu kane bo salisela na boko na biso ato kenu na bopito ndeni ba chauffeur matrice automatiquement au tiko bota no kate so oyena na kenkulu ba piliger yo to pesi ba kisi ya komela na kenkulu ata ba 1 litre melango tongo pourquoi au mona ki matrice no et se chauffer et l'eau que na kati na yo et longo pour na oba go saisir c'est ça to ba ko concevoir au bout de normal nga moko ni aza balunga koluka na de mama ba ko bota te mais balunga koluka après ba koluka ngainde siman ya bota basalisa mama na ko mama za initiative ya wotika nga pouvoir c'est ça. Mais pour de la spiritualité pe batangela spiritualité au batangela rezaka ba différentes sciences aux connaissances mais spiritualité uniquement et spiritualité divine ba pouvoir na biso moko yango ne yo au banko kosaela mais pour ba connaissance mususu ne OK kotangela mais aux limite pour na copier solution aux ara mutu mo ya ba bible ya ko expliquer ba tout ba verset ici c'est ça. Comment ndeni to koyeba ke o aza un bon maître o asara musala bien oyo boye toyeba bango parce que biso tozwa ba retomber belé bato belé ba obenga biso bato na bino bozo yambela biso en tout cas ezala bien te maman moko aza maman na nga tosolaka na ye kaka tosala ni connaissance mais à autre chose ba frappe mo ba bete ba escroquer ba plus de 4000 et quelques dollars. Bon, pour nous ça recevoir un vrai maître ils ont appelé ça la solution. Parce que na Congo so moni makambo na Congo ni bato bazé belé comme pas na biso na ngamu na point sur mambo bato bazé belé vous allez voir que tout ça ba
7 8 mais pas na bino awa bosopani ebele par rapport que non zabana o ba kitanga ba science comme ba sécurité non nga yete bon azalaka awa kasi yo po sopani kaka na yo fo sala mo na ye pour la média mais pour la média pour qu'on puisse avoir information mais pas tellement que na ko détruire bateau non pour qu'on puisse avoir des solutions c'est ça mon Dieu son imagate parce que mon Dieu c'est na mokili akondima makambo muto asala faut babo ya rope côté mususu ngaske sala ngabie ke mutu mo azoboya ndinga isa ndinga bien mais côté be bakondima nga bandimi na bango sungai c'est ça. Merci beaucoup maître la carte il y a livre non on a un lomo na carte non ils ont un portefeuille divin mais les lots na démonstration au saladé na tiki parce que aux hommes ils ont un portefeuille divin hier avant na carte ah za la carte la bimate a robimana hier ce qui est comme moment nango ya osala ngo mais na émission na on a un lot qu'on saladé sauf que ici na ça janyoso elongina déjà essayer bani lo ndenge na sala misala bato baza poste il y a des démonstration pour dans la poste il y a solution et makambo baza nango besoin c'est ça. Oui. Ils ont battu les balles qui ici, quatre ça maman. Oui. Oui, na battu. Ba mettre au bazar na conception bon temps ba l'équipe une émission le bagué non qui c'est quatre ça maman et so monde ta quatre na qui c'est lokuta ba mettre ici et quatre ça maman par rapport au que tout ça il y a d'abord ba pouvoir et ba génie africain na biso faut se croire na ba génie na yo ils ont ba bissin tout ça na quatre maï parce que quand on a petit point noir fleuve comment on a divisé par deux à l'époque président Mobutu ba tcha ba 11 dans la fleuve en plus fleuve na biso pour quatre tinga ba point noir ils ont na deux îles bato RVA bazala na île ya RVA yanga ma point noir bazali na ngambo ya ko ki tsa pe bazali pour na surveiller ba ambili ngambila na mai sana mate tango komi na première île oza bisine faut boaka boaki makazo donc na mboka mususu pe na mboka mpaya c'est ça tango boaki makazo no sengi nzela na banku na yo automatiquement okatsa na makambo poto yo komi ko exploiter ngo pe ozopesa ba solution c'est ça o ekatsa na me fossé ko senga nzela na bisine tsoko sala mai nyonso koleka faut sala kisine c'est comme symbole c'est ça donc ça li ba symbole na yo ça li symbole de comment être après au l'équipe. On a réponse pour la mettre au avec qui 4. Ouais, OK. Mettre de là à peine bana o ya ça ba do ya formé à l'accès par au musa. Bon, moi naza na mwana te, naza na mutu moko pété na otu initié, sauf que pouvoir na biso ezonga na bota na biso, na capacité ya ko aider bande ka libanda, c'est ça. Yoza oza 6600 fois mettre pourquoi ko na bana te. Non, so naza na bana te ça par rapport que na garder pouvoir na biso. Donc vous partagez pouvoir na bino. Non, on partager pas et puis on repère solution mais pas tellement que partage ya repère sur on a ça c'est pas ça. Donc yo il faut etika la kana. Etika la kana na ta famille biso et bana te mais aider et ya batu nyonso c'est ça. Merci beaucoup, un grand merci à ma maman chérie, maman Bénédicte, Moussamba ya Bénédicte, maître Adélarié, donc tout nous sommes dans un problème, il y a Moukanda, on a pris ma bouta, on prend ma basse, on nous a condé, baba qui nous a aussi là, maître Adélarié, donc à retraiter, nous sommes vraiment écossi là, donc maître Adélarié, toujours qu'il est vers la fin, il maître Adélarié, aux armakas, né le roni, oyo zara, soko traité pour n'avoir ni rattrapé. Nyonso nazo makasi na nyonso. Jamais que au joueur habitera poste 11 habitera 11 non. Faut la international tamto. Nyonso na servaka nyonso c'est pas dit que na saka basé na loko moko mais les gens savent mieux que c'est la pouvoir divin. Na profiter de ce numéro plus rapidement parce que numéro de téléphone est plus 242 056 Yakuna 056 26 39 11 plus 242 056 26 39 11 Yakuna quelque chose à plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 numéro de merci beaucoup au Montréal au Balancelenga ba image à mettre on a ba vidéo na ye ba image na ye mambo sala donc mettre de là 3600 fois mettre bino moboye li ba oyo ba ya pa na ye ba kala jamais sinon côté la été nazo sa publicité na été maintenant le bara oyo tout monde na oyo to yebi parce que biso tout ça la mosalo to vraiment ba retomber belé oyo ça que mutu
oyambi babengi ekomi patience tala moto anasalenga boye moto anasalenga boye maître de l'art so oyepa na ye ozwa solution ya mamono nyonso ozoluka oza na vraimen bambasi balingaka ngai te ngai nakutana na mibala bayombo nyonso oyo oluka yango ozwa a une seule condition respecte kaka bamakambo ya koloba na yo okomona nyonso ekozala vraiment malamu soki nzambe akocontinue toujours kobatela biso ngai na bino tokokutana mbala nsima sans oublier bato nyonso basalaka force ya patience wenge Bénédicte Moussamba ya Bénédicte, sans oublier Bijou mes héros depuis quelque part, on a grande sœur propre. Il y a patience et donc tout s'abonner massivement. Yom tout non s'abonner, qui abonnement c'est très important dans la catastrophe. Donc tout s'abonner, sans oublier Papa Blaise Mousseng, Mobile à l'œuvre rose. Merci.